Frida akufa pota na mutu na sima mutu eza kotonga batonga Frida na nzoto azala bapota lolemo ya Frida eza libanda lolemo ya Frida moso mutu baetrangle lolemo ya Frida eza libanda si bato baloba na bango ya bazolinga boye famille biso tole biso mutu operdre mbongo biso mutu odepenser voilà tu moni konzima ke basala yebe examen te ba Frida akufaki na nini na yebite. Peut-être il y aura des médecins, il y aura des infirmiers, bah on a une mission. Moutounino a kusala AVC le lait mounio se bima libanda. Ba docteur o bozaka na internet awa bo expliquer biso ba détail o mama zo pesa awa. Muta AVC muta sali crise AVC akufaka bongo na ba pota na ba nye na nzoto asumbi amisubeli bo expliquer biso. Frida la mutu azana pota to éviter so muta AVC pe azana pota na AVC to ndiango. To yebite mamone ki bapota na nzoto dola tango asambi kosamba liboso a dola batlakisaki babiloko wana nyonso batime dola reconnaître bapota nyonso nzoto ya Frida ki amonaki yango amonaki lolomi libanda dola nzimi oui batuni dola sikoto yo monaki réaction na nyonso yo lobaki nini ote ngai na mitonga na moni bongo nga na kanisa ezaki crise kasalika crise yo mobali obimi okokuta mwasi no lolemo libanda okokuta mwasi na yo na bapota na nzoto yo kanisa kasala ka crise nde avocat otozwaki aye koyebisa biso keno ndenge eza boye baprevene lokola eza ya libanda tokoki kotikala kaka bongo te fale bapasola mpo bata pe na kati parce que biso tobiki Frida akufaki na zemi ya 3 mois. Ah bon? Ba pasola pour battre la tête to ka zoki ba choc. Au moins déplacer mo ko na niveau ya mama ye mususu wana no basaki no na libanda to futaka $400. Quand de batana libanda après na mama ye ko futa 1200 na 200,000 ya ba médecin de ba déplacer ki transport na ba photographe. Ba ye ba sali free d'examen. Tant basali free d'examen, basala un vendredi, un secteur vendredi. Ici famille, ma grand frère Bazaki, pour grand frère Tekemeki, pour bien s'accord, va remettre la souke d'Afrique au finalité. Ici ma grand frère Balobi, bon, tu peux savoir le résultat mardi. Tu vois comme mardi, maman. Ma grand frère Bakeyo, non, mboule meta qui m'a cassé na Kinshasa, ce que problème à connexion, ce que peut nini, batindi ba résultat, bon c'est la résultat qu'on y a mercredi. Les mêmes, les mêmes lundi wana. Car nini soupçon bimi que nenge zabo ba lesi ba avocat na bilombo ke ba bazolinga ba trafiquer résultat Frida. Wana na parquet. OK. Bazolinga ba trafiquer résultat Frida. Grand ça bandi ko ba avocat. Abandi ko lobela bango bisoki bolembo. Biso to dépenser pour na mwana biso ya makila na biso. Mama, au moins de la procédure à Frida. Moko bakanga dola. Tellement on est compris, tellement on est posé la tête. Tout ça quand police y a parqué sur le terrain, tu fous à $500. Tout ça quand il crime, tu fous il crime, pendant ça doit la tête. Frida muta benga biso secteur dimanche. Alobi na biso alobi, Frida loba za kotika dola. Frida na bina lali na moni Frida lobi, dola muta bominga na zo kotika iba ozwaye. Ezaka dimanche. Mardi, avocat bengi binani, magistrat bengi biso ki bakangi dola. Ke dola ke neki na parquet. Yemo komitika. Yemo ki magistrat mta benga ki alobi ki non, yaka oportaka belle famille na yo plainte. Yaka. Ne dola ke neko mi ake neki ne passe bakanga dola. Wana déjà ne passe bakanga dola. Dola funda ki biso ninda fundi ke o pourquoi grand frère a me ko na mabanga. Plainte dola ngwana. Magistrat sa na mono sans cité. Yo kimiso baba ngabati ka mwana ba libanda ba mona ko sasite ba content sa suite so monito sali procédure to bandi ko zele examen et comme mercredi ba grand frère ba kei la grande sœur ba kei kuna pour ba yeba résultat ni ba moni normalement résultat autopsie magistrat azana droit ko fongola ngote yemoko magistrat pas fongola résultat on il fallait c'est là entre les deux familles enveloppe fermée à fongoli de babango. Tant ma commis, magistrat to avandi ono, et c'est aussi à ça fongola qui ont déjà. On dit les abonnés na bisabino, suis d'accord fina AVC.
asalaki AVC ma grande sœur baso abi non Frida akufaki na AVC te ba grande sœur bandi ko réagir bandi ko silika magistrat kopesa bango dernière réponse allo tozolando bien magistrat koyebisa bango okutu ndenge eza pe nazo comprendre nanga kotanga critique ba médecin te ma grande sœur basiliki ayisa ngo nakokanga kotanga kote résultat ya ba médecin te yo kotanga résultat ba médecin te ndenge opesi biso ke mutu akufi na AVC bongo nde opesi biso résultat ke mutu akufi na AVC le même jour bakei ti mama yemu biso tofuta mbongo bafoto mpo bakanga corps ya Frida ntango basala autopsie bakende na mama yemu kuna wana avocat oyo abila avocat biso tozwaka ayo te mpo tokomi koloba na ye yo oza avocat en plus genre avocat azala ete genre avocat azala ete kanga babengaki avocat na tunyenga bia ndenge ni avocat kutozoyisa ngo normalisa fo batrike baketi na mama yemu bakomi na mama yemu kuna médecin mama yemu atomboki bafoto eza wapi ndenge botindaki résultat sa bafoto ona opesa bino te nga na ozela parquet senga toyebi te ntango basali moto autopsie efale batina résultat nyonso mama na parquet nde toza tozo babe bafoto ebimi te bafoto tofutele meme mbongo so 150,000 emonani te to bakangai Frida bafoto ebimi te emonani te donc Frida ti akufi ana pota batongai na motu pota na Frida azokaki yango hernie asali 5 jours ya mariage akufi na 5e jour batongai pota ana ka azokaki yango ka lolamba Frida eza kobima Frida aza bapota na nzoto bapota na euti wapi nayebi te AVC nini oyo esalisa motu bongo na réaction na nyonso parce que AVC bandeko bazokoma babi AVC mutu lolemo ekobima mpe libanda na AVC akosala kaka be bapota wana sikoke pota ekatani emitongi donc na reconnaître tous les potas nzoto afila obi oui amona ye bapota donc na ndima mona ye bapota Frida na pota na mutu ana pota na mutu pota batonga Frida za pota ata pota mutu Frida za bapota musu na nzoto Frida na pota musu na nzoto yo solaka na Frida le même jour oyo akufaki ba 14h est-ce que Frida betelaki oli solo azoki ana pota mama Frida ngai amoni mwana na Facebook ngam na komelenga biya ya kipe mobile ero na internet ayebisi nga bi non mama nazo poster kaka ba photo nazo bima na nga les mêmes choses à 11h na 13h abengi une grande sœur mama nazo ya kotikelo mbongo alikele mana oleka mais on vanda te les mêmes jours so ba poto ngotanga zaki nango akomeleki nga teke na ba pota sa bengi mama na yeke non nazo koti abengi grande sœur ke nazo kotikelo mbongo so zaki na mapota nga ba mama na za ba poto ngone bimeza te AVC zokisi ba pota AVC donc AVC zokisi mutu bapota kana mutu te aza bapota na nzoto bafoto autopsie limité bafoto autopsie médecin mama ye malobi akotinda moko parquet osenga sikoyo ngo atuni tofuti 1000 na tokomi na ba $1,400 o biso tofuti dola te 1,010 francs ni 5 euros achete po bazaki na eloko te babi dola za na mutu osunge te 1,010 francs o dola futi sikoyo po botinda ba résultat bafoto ezate mama na résultat bafoto ezate donc les réponses à souka magistrat et autant écriture ba médecin te donc botika tout ça on a pas autant écriture ba médecin on comprend na makamba ngote mais même ni yo annoncé AVC donc na éviter Congo na éviter lo ni le kana Congo je ne sais pas et lo ko ni le kana Congo je ne sais pas to luka mboke bonga biso moko nanu peuple biso moko ba betela ba mama imbaza bana magistrat na bana bakole so $300 $200 baba avocat batu nyonso balembongo bana ba famille ba otikana na ba poste na libela te lelo bango baza ba avocat lelo baza ba magistrat baza ba métier sous bana ba bosala o bazati bon souffri pas quand les autres mona mutu nyonso to lo bango o ya kotaki na corruption mutu nyonso ale o ya financer pour vrai résultat bimate pa mona makila nyonso bali yango bongo te bakoti na guerre bandeko oyo basengete bakota
Mama Leki, Mama Lili, likambu ya nini ya voyage à Poto. Parce que bisaki biso l'autre fois yo lingara kutu dola aya Poto na Frida bino bo fute la Frida bo sa la Frida do bo pesa mbongo pona Frida baya ka mwasita mobali baya na Poto dola ebisaka oni mama ngamo mna benga dola taba bi Frida su mobali basali tango basali predoti ezate ke na muntu ngam na benga dola po Frida betelinga biso to sali bala azo a Poto na una eba kezaka Canada na bengi nga biboni bia mbala liboso na sola dola yangwana mbala liboso na sola na dola na bengi boni ya bia nga bitana se présenter nga mama lili na ebia tonzo sola ngata ba ebisinga après libala bozo ya voyager oui maman na voyager après libala ndengai place na yiko ebisinga bino na bapoto lelo ko voyager to tika mwasi mutu zo lo démarche biso to chambongo bobi mana Frida ngam na proposa dola après c'est après répondre bien maman problème était na yoki deuxième fois to solo la likambango grande sœur à Belgique pas côté to proposer pe les sous dola problème était maman na yoki du coup toi quoi que non moi ça le problème ni dot kutu ngana temps na proposer mais singa bitola ai bisingo no maman na zo banga pona papa rouge papa Frida na ko ko sala bongo te ke na vona bimana Frida sa ke na balenga bino biso moto gérant on a problème te na biso na biso to lobino to yebi do biso moto gérant o moto so loka démarche biso moto chambongo passa la pena Frida bo bima bino mi balé biso moto proposer yango so ko yo ke mission conscience ne yebi ngam na proposer mtali boso tu to ko ba sala dot ne to wa ki ba sala dot na dot peut tomber sur la dot na bien Frida na Frida yote maman azo ke na rozonga bon après c'est qu'il y a raison bon il y a rien donc moi peut no belo que ça te to vandi to zeli ayebi même na mariage ayebi to sala maman so to sala ngo na ebité intérêt ni no biso to pour biso na to dépasser mais to ça depuis la démarche on te bana to comme ta $7,000 au biso to dépasser depuis la démarche on se trouve ça là beaucoup ne fout bo sala bo siko elo ni esali ke tous les deux familles bo sangana te na famille adola na famille na bino bo sangana te e bongo musala pe ya marraine na bango na katikati azoko kosangisa bino te en fait eza problème ni ezole kanakati marraine azala marraine adola azala marraine Frida te azala ba marraine adola Frida te OK mobala kalunga benga après je crois 2 mois abengaka grande sœur que non ba kutana to sangana to kutana terrain moko netre poto solo la grande sœur ba répondre ka bozaki ba marraine ya dola bozaki ba marraine ya Frida te grande sœur ebisi parce que ton Frida kufika lunga za mtu ngosala émission c'est ça moi aussi mi na mariage moi aussi mi na mariage qui ka kufi au moko manano tala akufi na mi osane émotion parce que vous passez quand même bâton tu vas donc préparer ta marraine yebaki ayebaki me bosa makambo tutu bande ko sona na bango anga ça quand même une émotion mais loko ali bosa ça que mission pas que ça va personne o ya lobaki bazaki ba mère ba pareil ya dola bazaki ya Frida te bazaki ya dola bazaki ya Frida te bazaba ba pareil dola bazaba pareil Frida te famille ya dola ko papa dola mtabenga biso bozo ko kapno ko kala mutu ngote boko kumna bino ka te wana papa bochi dola ayebisi bino nini usumwana tino mutonto boko kamno kangete boko kunda bino kate wana papa dola ndazo loba ndengwana papa dola trop sur na bango mais quelque chose na banganga quelque chose au sala Frida c'est notre sang Frida za lumumba ka umasa mwana biso c'est